La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela que nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous, nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto. Salut la famille, bonjour à tous. Mbote bandeko bolandara biso, mbote na bandeko nyonso bolandara Ursile Botelwa TV. Bandeko na ngai kaka mamba ba comédien bino mo boyebi ndenge moto ezopela. Alors pasteur de la foi aleka ki na émission, pasteur de la foi ba posa ki moi ba question et puis pasteur de la foi ayeba ki vraiment na ko répondre par rapport ya problème oyo ezoleka entre Mama Belle-Vie na Sila Bisalu. Na sir bandeko bolandara biso penza esi boyoka likambo yo pasteur de la foi abenga kabango. Pasteur de la foi abengaka bango po alobana bango po avandisa bango po alobana bango mais esimbaka te. Alors lelo tolali tolamuki toyoka pasteur de la foi aleki lisusu na émission po na koluka kolobela likambo oyo. Na otela bino yango en tout cas boyebi awa na Ursile Botelwa TV tozaka toujours wana po na koyela bino ba information po na koyela bino ba news oyo ezali bongo vrai. Na pesi mbote na bandeko bolandara biso. Alors mes salutations nanga vraiment ezokinde directement na Daniela Nzongo la fille ya mama grande sœur ya Exavi na Exaïel. Wana koto peto moni mama na biso mama Yvonne princesse Alegria nzamba lola apambola yo mama Linda Bukulu ya balinda sans oublier Madeleine Akeita de mon cœur. On a souhaité ba joyeux anniversaire na bato nyonso o bazo fêter ba anniversaire na bango lelo. En tout cas, bo fêter malamu, joyeux anniversaire à vous. Amae ane ya sika solo ya sika na gavke papa na mai matali fertilité masculine agrandissement des troisième jambe qui mobile salakate pe ezamu kie mama azo sepelate na mbetu na gavke la muki feti zongi ba mama ona ba problème ya mabota myome fibrome trompe kiss règle abondante ménopause ata komi na 65 ans mama okobota mwana yoka bien dépression maladie mentale, autisme, ata mwana alobaka te, mobulu makasi, tope alalaka te, tosali na solution, na gavke, pona loposo, totikali simate, vergete, babengi nduta, bouton, tache, acné, na gavke, ba produit bio, kaka na 5 jours ya bamba, oteli lokola lilala, te uniforme, tosali na gamme complet, ya copacola, ya injection, ya comprimé, ya suppositoire, esengo ezali, mama, olingi ovimbisa, dolo pesima, sans opération, benga biso na lombango, papa, mama, yo oyo, otungisama mi na maladie, hémorroïde, interne, topé, externe, yoka, na 2 jours ya bamba, omoni changement ya solo, ebongo, ona bokono ya, diabète, AVC, tension, topé, obésité, cave-cœur, colo solution, perte de poids, naturellement, au coco ta salle de sport, théo, na kisi ya comprimé, pe injection, na cave-cœur, au zongi mobimba.
Ba produit na biso ezali 100% naturel et salemi na ba plan ba industrie Allemagne pe Angleterre. Na Gavker oko sepela. Problème o toza nango ya ba comédien na ebite bande konanga tolobi pe mingi pona likambu yango tolobi mais eloko moko ezo changer et eza nango te kaka ndenge boyebi kaka ndenge baka ekoma koto babakouk koto ba famille bota alors eza vraiment likambu moko oyo epesaka vraiment pasi pe mawa. Pasteur de la foi avant de ça ba comédien, pasteur de la foi a benga bango, pasteur de la foi a loba, pasteur de la foi a loba mais eloko wana esimba nangote. Eloko wana esimba nangote etikala ko simba te jusqu'à lelo tozaka ka totala kaka ndenge makambango ezo kendela ka nde balobaka tozotala kaka lokola ndaku ezo zika. Alors ndeko continue na Ursil Botelwa TV si c'est la première fois que vous visitez chaîne Nabis en tout cas vous s'abonner, vous commenter, vous liker, vous partager. Abonnez-vous, commentez, likez, partagez. Nzambalola pambola bino bisika nyoso oyo bozali. Yo pe mutozo koya na message na biso meka ko aimer vidéo tiela biso j'aime bien et osala malamu mingi. Na tiela bino vidéo nga boyebi nga na yaka na nga na ba preuve nga na yaka na nga te na yene émission na lobi na sisi na kangi bisaka na kei nga na lingaka toujours soki na zoloba boza na ba preuve o eza penza tangible ba français ba lobaka boza na ba preuve o penza ezola kisake likambo tozoloba ezali bongo eza correct. Likamba sila na Belleville eza ba fan de baluka kango ngana loba toujours ba fan na Belleville bazara ba fan moko o Belleville nde agirara bango mais ba fan na sila bazara ba fan moko o sila nde agirara bango. Bon luka botunanga pourquoi na lobi bongo naza mutu na mona kase qui se passe tozalaka wana to mona nyonso elekaka na réseaux sociaux. Belleville apekisaka ba fan na ye, Belleville astopaka ba fan na ye ba makambo susu. Mais si la akoka ko gérer ba fan na ye te. Touta komona mkomusu sarato la bimara na TV alobaka ngo ke Belleville apekisaka ye kolobela ndeko moko banda kolobela Belleville alobela ka pekisaka ye kutu Belleville a bloqué ye ata bengi Belleville yambara te basola na Belleville te pourquoi parce que Belleville a pekisaka ye kofinga na kombo na ye. Ce qui tobito zonga na likambo a Demer c'est la même chose. Demer soka bebani na Belleville eza po Demer alingaki mingi kofinga na kombo ya Belleville alors Belleville abandaki na ye kolinga te bafingaka na kombo na ye alingaka toujours kobongisa kashe na ye alingaka te kobebisa na ye kashe na ye. Nga na émission moko na tia awa na chaîne nanga na longola ngo po Belleville alinga te. Belleville alinga te alors alingaka te bafinga na kombo na ye barando wana eza barando moko nga aloba yango eza barando moko o ba fan de ba créera mingi soki si lazaki na motema to pe makanisi ya kobando pekisaka ba communicateur na ye ba makambo susu mais barando o pe komana ba niveau ote. Alors pasteur de la foi abengaka bango wana na si biso soto yebi place wana pasteur de la foi bengaka ba comédien misu bakendaka te mingi bato bazaka pembeni ya Belleville bakendaka mais bato bazaka pembeni ya sila bakendaka na bango te. Alors ebotaka mwa ba problème pasteur de la foi zwaka décision autikala ko jouer ni et pas Belleville autikala ko jouer ni et pas ya sila ezaki décision au pasteur de la foi azwaki bakatisa pasteur de la foi ko jouer ezaki musala na ye abanda ko jouer théâtre musala na ye eza passion na ye aza pasteur bien sûr mais abanda ko se sentir mieux ce qui azo jouer ye moko na sira loba ngo toyo kaka mais soki lelo akata makambo wana eza pona bandeko na biso ya ba comédien bazo changer te lelo na sepeli na réponse à pasteur de la foi na émission batuniye par rapport à mambwezo leka
Maintenant la bino boyoka réponse na ye à répondre donc nande niveau sagesse moko okozwa idée te bayo tout na ye même na millier na bango ba pasteur o nga moko na yo loba so ba pasteur ebele bazalaka lokola pasteur de la foi so ba pasteur ebele bazalaka lokola pasteur de la foi mais tout monde a buzo bate na ba millier pastoral o mais tout monde a buzo bate mais tala buzo ba oyo ezo koba na ba comédien lelo to lukato sisa likamba Belvina Sila toko kate entre-temps koto likamba Jérémie Chabani et Yesu makasi na be mission na nga na salaka na loba na bino nga tsaka mai na munoko te na yaka loba na nga likambu ndenga na omonela et puis na kosaka te na loba likambu na nga vérité vérité nga na loba keza vérité o nga na yebi yango nde na lobaka o na yebi te na loba te o nga na yebi te na olingo lobango te dono yo loba vérité o nga na yebi na loba na bino toujours Jérémie a muto a créé maman na désordre na milia ba comédien Jérémie a muto a créé penza désordre ya makasi na milia ba comédien Jérémie obomona o a muto a créé maman na désordre pourquoi Jérémie a songi na comprenate ndeni boye bagelo kwana te que Jérémie a songi Jérémie a songi aza vraiment songi ya makasi alukaka benda batu pembeni amoni koto abendi tala ndenge Jérémie abenda mimika bongo pembeni ya Belleville Jérémie ka yemoko abendi papa Alain Jérémie ka yemoko azo benda batu me bazo beba na kaka suka nanya kokondi make Jérémie akokoka bwana mimika bongo mais Jérémie babwaki la Belleville ba jeton na mimika bongo ensemble Jérémie na mimi babwaki la Belleville ba jeton mais lelo nanya koke kondima que Jérémie akokoka bwana mimi ba comédien mitema eza mabe soki boyoka ka pasteur de la foi mais ba monde à théâtre si bonga soki boyoka ka pasteur de la foi à l'époque mais lelo to se retrouver na ba débat oté mais lelo to se retrouver na ba problème oté soki toyoka ka pasteur de la foi mais ba comédien ba mi monaka na bango non ba oyoka pasteur de la foi te théâtre za monde abana na bana muto so sali kambu na ndenge na ye nzamba tindeli bino pasteur po adozara bino po asungara bino na ba prière na ba mambo ebele mais botikala ko considérer pasteur wana te wana eza manque en considération bosala pasteur de la foi manque en considération abenga bino bokenda te batu tu ba travaillera pembe na sila bakenda te sila ye moko akenda te mais pasteur de la foi akendaka ti koluka sila na ndenge na ye akenda ti koluka sila na ndenge na ye akeluka Belleville na ndenge na ye basololi mais rando wana ya époque na bango yango ekomo kita yango tokomo mona yango Kevin Sidney awa eye problème na nani na Kevin Sidney problème ekomi na Jérémie Chabani Tomo na koto ya Madonna Jérémie Chabani problème ezo bakisa ba problème ezo koma ebele na monde maboke banani ba créer problème ngo bango moko po kisongi eza makasi na kati na bango siko soki kutu pasteur o batiela kibino soki kutu pasteur o nzambe atindi po na bino boyoki ete botikala koyoka ka nani émission totia pour na pasteur de la foi mutu to ayokango na otela bino video pasteur de la foi bandeko nanga bozala patient na otela bino boyoka réponse ya pasteur de la foi lisusu par rapport ya ba problème to pe ba rando oyo ezo lekaka na réseaux sociaux à répondre na bien a okota na lisu likambo ngo te
asalaki oyo ezalaki l'essentiel oyo esengaki ye asala asalaki oyo esengaki ye asala siko posa na biso ezaka nzambe akota yango ye paster akota yango kaka non nzambe akota yango nzambe akota yango po asali oyo esengelaki kosala oyo moto asalaka asali oyo moto asalaka asali aosala lisu nini akota yango lisu te bobanda kozela arépondre nini na réseaux sociaux bobanda kozela répondre nini bobanda kozela aloba nini o bobanda kozela pasteur de la foi loba à répondre très bien atanga no répondre na façon wana na kota te so ba bomana ba bomana so ba tumbana ba tumbana so ba kata na bilamba ba kata na bilamba parce que trop c'est trop c'est trop basongi songi ye na kati ya Gabi akoti na kati mama Thérèse akoti na ye kolanda émission moko soki nazayebi te so nazaka na vidéo wana so na olukango so nazana ngona otiela bino et place na Monique te ba milo bana ba sagesse ezalaki 1050 ezalaki Yann Dimosi ezalaki nani mama Moseka nayebi te so bolanda émission wana elekaki pa ya Jimmy mwana lemba bakendaki na ndako ya Jimmy mwana lemba kande baokendaka ba visite kuna baokendaka na bango kotala Jimmy mwana lemba bazaki kuna nani Yandi Mosa atuni mama Milo ba débat otozoyoka na internet bino gozokoka ko kalmango te pona nini ceci cela atunaki Milo à répondre Yandi Mosi est-ce que de jour mona belle vie a telemi ba fingani na sila Yandi Mosi habité est-ce que de jour mona Irsil Péchang a telemi ba fingani na sila Yandi Mosi habino na mona te mais makambo tozoyoka na internet 1050 ayebisiye eza membre internet ayebisiye eza membre internet eza nango bato baluka ba polémique eza biso na biso ba comédien na bato bayaka oluba na internet et c'est vrai mami lo akosité D'ailleurs, bomona belvi a telemi aswani na sila botika lo mona te sila telemi aswani mais plutôt ba communicateur to pe ba fan to pe na bango moko ba comédien o ba vie ebeba ba comédien o ba zoate ba comédien o ba luka ko zwa mais esimbela bango te bango nde bakoma na molimo wana ya ko critiquer molimo wana ya ko luka ko créer polémique molimo wana ya ko kende aye awa lobi azongi awa lobi émission na tele bino ya lobi ya Gabi ya lobi ngana linga songi te ngana linga te muto ya kotonge pana nga me ya Gabi ya kosi ya Gabi ya kosi ya Gabi otonga makasi ya Gabi oloba makasi rando wana poesila ese ngara bango mo bazwa conscience soki lelo bango moko bazui conscience rando aussi là mais ceux qui bazui conscience te rando aussi là kate ceux qui lelo ba comédien bazui conscience nde rando aussi là ceux qui lelo ba oyo ba stopper ko tonga misusu pa ya baninga nde rando aussi là mais ceux qui ba stopper te rando aussi là te so bazaka molimo ye awa tongi azongi koto atongi aye koto apelisi moto rando aussi là te rando aussi la te baninga bazanga na barando ya boulot mais bino bokomisi barando tina ba vie na bino réel barando musale zala nango partout to mona ba video ba Nigeria tomoni nani moi so na ebosa na kombo na azo kosala rando na Regina Daniela mais ya bango eza barando ya boulot bakuta na basololaka
bakutanaka bazalaka ensemble eza lokwa ya biso te mitema mabe ya bandoki ya bastar ya bacongolais barande kota kindoki barande kota bafamille barande longwe na mosala ekomi na bavie réelle na video moko peut-être na kotila bino émission wana ba après-midi awa na ba 18h bolanda ndenge Jérémy Chabani aye koloba ngai commission na sali kaka boye na fingi ngai commission na sali kaka boye na lobi effectivement pozo finga na ninyo na ba tournage na yo ozo finga na scène eza kaka te bato kari nya mado lobi bwakela ke ba jeton na scène Cardozo lobi même likambu biso nyonso tozomona biso nyonso tozomona toza na misu tozomona oyo ezoleka boya oluka théâtre mpo na mosala me boya oluka théâtre mpo na buzoba te motema mabe ebebisaka bobanda tala bato bamitema malamu na théâtre botala ba aspect physique na bango botala ezaleli na bango nalongola ya Nicole Bakata bomoni ya Nicole Bakata bazalaka bapire na Gabriel mais lelo ya Nicole Bakata na Gabriel bazala lisu te boyebi pourquoi boyebi po ani ya Nicole Bakata na Gabi bazala lisu te na oyela bino analyse wana na koyebisa na kosalela bino yango bo comprendre pourquoi ya Nicole Bakata na Gabriel balobanaka lisu te mais tala age ya Nicole Bakata tala age ya Gabi tala nde ya Gabi lelo akomi tala ya Nicole Bakata zana toujours bébé azomona na toujours elengelengi kitoko bakomédien mitema mabe motema mabe ebebisaka na poswa nzoto motema mabe ebebisaka opakola mafuta me ezosimba te po ani motema mabe eleki bokoma obaise bato kojouer na bagroupe na bino obenga moto ya kojouer moto pa boyi na ye po aobanga na ye polémique aoboya na ye baproblème naotiela bino tolanda nanu video ya pasteur de la foi. Après tozonga to clôturer émission to pe analyse na biso na okika pasi komona pasteur de la foi ozaki ko jouer na bien Jean-Paul Mayata papa na jouera bien mais le loi kata carrière na ye akomaka na groupe na les bons samaritains a tourner sous partout te po nini po na buzoba ya ba comédien po na buzoba Jérémy lelozo sepela l'entourage ozana bango Liza lelozo kota mamba Jérémy mais yeba ke lobi po kende ne mimika bungwa kendaki lobi po kende nde baloba na soute na Cardozo mais basala bagaga ensemble na comprendre te elo ni ekota bino motema mabe eloko nini o ekota bino penza motema mabe po mutumaka ko jouer lokola muninga azate mutuna mutu ana carrière na ye mutamta na talent na ye o zwa talent na ototekela muninga totala nanu analyse ya pasteur de la foi toyoka nanu analyse ya pasteur de la foi. Alors si eza mbala no liboso koti na chaîne na biso s'abonner tango zo s'abonner commenter liker partager partager biso na lobana bien toujours ba émission aboye ba analyse ya boye na linga toujours bo partager yango po ceux qui ont partagé yango nde osala ke e partage mais partout bande ko bele ba yeba problème nini o ezoleka. Alors partagez na Facebook, partagez na WhatsApp, partagez na Messenger, partagez vraiment partout. C'est la biso partage oyo nzambalola au pambola yo. Nzambalola au pambola on deko na ngai. C'est la biso j'aime bien, tango s'abonner, tia j'aime, tango tia j'aime, activez surtout cloche de notification pour que prochainement Olanda biso et pas nyonso oyo oko zala. Alors bande konanga sans plus tarder, tolanda pasteur de la foi après tozonga sima. Théâtre au sangisaki bango bengsaki en surprise déjà na sir bande konyo sope walingaka leader ami si télévision boza ya kosepela. Papa, dernièrement na uta mona vidéo awa na kati ya église au sangisaki bande komoko bazale pena na boyo kanté na kati ya théâtre au sangisaki bango bengsaki pe bande kwa ilingomba bazalaki ba prière izalaki po bayokana
et lelo na ebité évolution ba yokanaki. Pour la question là, on répond à sagesse. Il y a Freddy. Il y a Freddy, merci beaucoup Yambalio. Nzamba Pambolayo, c'est vraiment un grand frère à qui je dois beaucoup de respect et considération. Il y a Freddy, après ça, la sagesse. Donc pour la question, tout le monde va a pu beauté. Surtout qu'on a évolué pour ne pas donner aussi l'accès à certaines choses. Parce que, ok. Bandeko nanga baba maman nanga baba ndeko nanga basi ba otikala bongo pour toute ma vie. Baba tante bana na biso tout ça ba on mérité beaucoup de respect et considération pa nanga. Na benga bon ba maman. Donc je me limite par là. OK, merci beaucoup papa. Lelo tokolo banini papa de la foi marié, c'est ça? 25 ans de mariage. OK, bana combien de gens? Ah, na TV. Nana bana belé penza ba msuba na ba université, ba msuba za ba question mususu eza bien pour nous répondre mais ko blesser pe bande mususu ya ngona moni mo anza faut za ka prudent mais so question mususu yé ta mususu pour blesser bande côté na lo bangote mais na répondre na ta mususu na sagesse ka na sepela pinate mtatu na nombre bana parce que na bana na bokolaka batala ba TV ba moni na cité na bana tel mais ya za pa na aba ah donc ngape na mona ke mwana ngate na mona ke mwana na ngate e ko blessé mais pour na ko résumer ndeka na bilo musuto zokisa batute na bota bana misatu on a bota biologiquement mobali mona basi mibale maintenant na bana ebele na ndaku ona nde na za boye bana na ndaku baze ebele bana oyo c'est ça na charge na ngado na za papa penza na kati ya foyer ya bana ebele et puis na église pe bana baze ebele bazana ba papa de la foi. Nasir Boyoki, réponse ya pasteur de la foi par rapport ya makambo oyo ya comédie na makambo o batuni question pour na nombre ya bana oyo ye aboti yonga bomoni ne bandel na loba na bino soki ezaki ba pasteur mususu mais atangi nombre bana oyo aboti sans akota na détail na mozindo ndenge pasteur de la foi akoti na mozindo mais pona likamba théâtre po tozo lobela mingi te makambo oyo etali vie privée ya pasteur de la foi mais to lobela vie oyo etali pasteur de la foi na ba comédien soki a répondre na ebongo baza bandeko nanga Sila ndeko nanga Belvia ndeko nanga alors pour nanga na koloba likambu moko te pour akoti likambu o trop o biso to monaka ezaka peut-être na internet toyo mona pasteur de la foi ye toyo mona bengi bango toyo mona vandina bango toyo mona lakisi bango toyo mona salibwe mais ezaki peut-être liboso ya caméra to monaki mais oyo elobamaka en dehors à caméra toyebite oyo pasteur de la foi ben fort oyo ya de la foi salaka pono okende ko luka bango pono okende ko swana bango toyebite alors asali ebele asali be fort peut-être ebele akoki na ye lisusu te nde bomoni azwaki na ye décision atika na ye po balobaka toujours eloko eleki tika eza te eloko eleki tika eza te eza te na befort oyo asali na makambo nyonso oyo asali esimbi te atiki kotika oyo atiki eli kolakisa te ke aosola suna bandeko te eli kolakisa te ke aza lisuna bandeko te baza toujours ensemble mais oyo etali ke bazala toujours akendaka kojouer wana nde aza lisu wana te wana nde atiki na ye mais baza toujours ensemble po aza ndeko na bango comédien aza toujours wana pona bango mukolo ekosala ke bayoka mukolo nzamba kokota kati na bango ke bayoki bachange makambo esili nzambe moko ayebi nzambe moko ayebi mais soki pe bakoloba bazala kaka boye etali bango na nzambe na bango etali bango po likamba bacomédien eza likambo moko te o lelo ka nde bato baye olobela yango toloba mutu to aleka aloba likamba bacomédien mais soki bacommunicateur mosusu bazokota yango bazolobela yango mpona kolukaka bamatière na bango etali bango
nga ana yako sala bino émission na yako lobela bino awa likambu ya Gabi na lobaki likambo ya Gabi na lobi ya Gabi boete ya Gabi tote ya Gabi nzoto ezonga ye normal ya Gabi akende bo hôpital ya meza na batu ayo finganga na ba commentaire na moni ba mafinga ya batu mususu muto alobi likamba mabete muto azoloba likambo eza malamu ke tote ya Gabi bato bokangama na ya Gabi bote ya Gabi aluka ba soin moko ya bien aluka hôpital moko ya bien landela ba traitement na lobi bato bote ya boluzaka pembeni ya Gabi bote ya Gabi po nzoto ya Gabi eza kitoko te malgré ça topesi conseil mezaki na bato baikika kofinga po na olobaki eza ba communicateur mususu baosala musala na loyenge yana ba communicateur mususu baosala na loyenge ibutu akoma osamaka musu na loyenge ibutu azo préféré abeba na Kevin Sidney o aza mwana kazi na ye mais aya koto e papa ya Jérémy Chabani po ayebi ke ba utia na casting eza vraiment pasi mingi pasi pe mawana mondi na biso ya théâtre. Alors bandeko nanga na yeki ko partager na bino likambo oyo ya pasteur de la foi po na moni comme ko créer moi déjà ba polémique mutu na mtazolo bana ndenge na ye o koto aye na ndenge na ye o koto alobi na ndenge ne. Alors na yeki penza ko partager na bino likambo oyo ya ba comédien pasteur de la foi azana ye na droit ya kuboya vraiment kokota lisu likambo oyo po eza likambo moko oyo eyokisa ye soni na ndenge ya zali kotala pasteur de la foi ndenge aza mutu munene kotala pasteur de la foi na niveau na ye akoka ete kobengisa bandeko na ye baboya na niveau pasteur de la foi akoka kite ke abengi bandeko na ye baboyi abengi bandeko na ye baboko kende alinga sangisa bandeko na ye bayokana bandeko na ye baboyi na niveau na ye akokai kosala yango te mais soki asalaki yango bandeko na ye baboyaki koyokana eza lokola bakitisi valeur na ye. Alors décision oyo azwaki eza nango penza mabete pona ngai. Merci beaucoup ndeko okoti na émission na biso zala malama o partager kandi na efsaka bino Irsil Botelo TV afinga raté a penza to finga na biso te to sala toujours ba analyse na biso lolenge esengeli. Alors tant okoti na analyse na biso ya lelo zala motema malamu ya ko partager biso na Facebook, partager na WhatsApp, partager na Messenger, tindela bandeko lien. Naloba toujours na sala ba émission on peut ça ba conseil o mingi na ba comédien o mitema ici beba bango mitema mabe. Tindela bango lien bakota bayoka e oza malamu mingi. Vie eza kilo. To vandara bien po cercle ezaka kilo. To vivra bien na batu po to yebi o nzamba bongse biso lobité. Alors to mekara kozala bien na batu po lobi na biso. Tozo mona lelo to yebe sika to uti, to yebe sika toza. Mais peut-être si katozo kende to ebite. Alors merci beaucoup, aimez la vidéo. Bisous. Bye.